Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Zumel 1000. bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino basango bomesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali na basango oyo tokopesa na bino oyo etali bongo masolo ya douane ya mboka na biso surtout na port ya Matadi ndenge nini makambo ezali koleka. Lisolo ya lelo ezali bongo lisolo oyo ezali lisolo epesami bongo na ndeko na biso congolais na kombo ya Monsieur Claude Musani. Monsieur Claude Musai azali bongo ndeko congolais oyo lelo aye po ete akoka ko éclaircir na situation ya makambo ya douane ya mboka na biso na o etali bongo ndenge nini situation ezali kosalema surtout na port ya Matadi to port ya Boma, ndenge nini ba manœuvre ezali kosalama, ndenge nini ezalaka ete soko okei ko dédouaner conteneur na yo pe ndenge nini bato ya douane bazali kosala ba manœuvre pe bazali na ba équipe na bango na kati na douane na kati na port bazana ba équipe na bango pe na libanda ya port pe bazali na bato na bango o ezalaka ete obimisi déjà conteneur na yo ozali kokende bango na kati na coulisse bakobenga bato na bango balobi conteneur moko ebimi baza déjà na nzela baza koya okomona soki ozali koya ndeko okomi kaka quelque part okomona bato ya ANR babimeli yo pe babandi kotungisa yo soko olakisi bango mikanda oyo ndenge ofutaki douane na yo ndenge conteneur na yo ebimi okomona bazwi mikanda na batie yango na poche bakomi koloba ete toyoki sango te na kati na conteneur o baminduki ezali ba makambo ndenge na ndenge pe baza koyebisa oke non ndenge ezali wana soki opesi mbongo te tokozongisa conteneur oyo kuna na port ya Matadi po ete ezali na minduki. Mais comment expliquer bino bato ya sécurité ya mboka bolobi ke conteneur oyo ebimi na port ya Matadi ke bato ya Matadi bato ya port basali attention te bino bozwi sango ke baminduki eza na mboka baminduki ezali na kati ya conteneur. Mais sikoyo boza koloba na mutu ke ndenge ezali wana ou bien il faut tofungola conteneur to fouiller soko lingi to sala yango te alors pesa $1000 soko futi $1000 wana to tiki yo oleki donc kolobake donc bondimi na bino soki ete baminduki ezalaki na kati ya conteneur on a $1000 bozwi $1000 alors botiki conteneur ekota na mboka na minduki bomoni esika bino bato boza koboma mboka bomoni esika bino nde mutu boza kobebisa image ya mboka. Lelo ekomi ete mutu nyonso tu soki batie ye mokonzi na kati ya port ya Matadi
okomona sali ba filiale na ye oyo ya mike pona kobanda koderangeaka bato oyo bazali kolinga koya kokotisa surtout pona ba diaspora oyo bazali komema babiloko ya malamu pona mboka po bakende kosala mosala ya malamu na mboka kaka bato wana nde batrakaseri baza kotrakase bango pe bato mingi lelo na poto balingi lisusu kosala bafere te na mboka na biso suite ya bakomportema ya bato oyo ya douane bandeko pona nini na Afrique mobimba kaka port na biso ekoma lokola port moko oyo il faut ebanda konyokola bato koleka na Congo ekoma soki banome yo mokonzi na douane on dirait batie wana po banda konyokola kaka bandeko na yo congolais lelo bandeko babolingo ndenge tozali koloba boye na port ya Matadi ezala ya boma balobi ke bakonzi wana bakreye babiloko moko ya mike okomona mpona mwa eloko ya moke kaka po kende kobimisa il faut omona nanu pasi basasa yo okomona mpe soki osofuti bambongo eloko na yo ebimi kaka bango wana okomona na babiro na bango baza kobenga na libanda basi bayebi nzela nini okoleka lokola bayebi ke mutu awuti na Kinshasa koleka nzela boye okomona babengi ndenge nini mutu moko boye aza koya aza na eloko boye soki akomi kuna bokanga ye donc ekoma nango circuit na bango yango wana toza koyebisa na président de la République Joseph Kabila pe premier ministre son excellence Matata Mponyo mekananu kotelemela likambo oyo tala yango malamu tomonaki dernièrement yo kendeki na port ya Matadi c'est bien ok yo sololi na bakonzi mais bakonzi wana bazalaka na baje na bango tango bayebi ete yo premier ministre ozala kokende kuna bazwi ba selile na bango ba circuit na bango mike wana mokolo wana bakoyebisa bango boya na porte tango yo kokoma kuna omoni makambo mosusu omoni ke ya bato baza kosala bien makambo oyo naokaka lokuta nzoka nde eza baje na bango tango wana bakoyebisa na bato wana premier ministre akoya bino boya na porte okomona ale na tango wana premier ministre aye balakisi ba makambo mosusu tango premier ministre akopesa mokongo akei ale ba service na bango ya lokuta o bango moko ba créer sika baliaka bato bambongo ebimi yango na tozali koloba ete ebongi malamu mpona likambo ya port ya Matadi bakonzi ya mboka bafungolela yango misu président Joseph Kabila il faut kofungola misu kote wana nde esika penza batu bazali komona yo nde ozali mabe alors que yo te moto ozali mabe mais bakonzi obino botie bango wana ekoma lokola ligabio na bango oyo bakoma konyokola bato yango wana pona yango il faut koluka ndenge nini ya kobongisa situation okomona mutu mosusu na bureau pona kaka signature ne aza kolobake ah bon soki boye penga na kotia signature na ngate pona kaka signature ngai na kolia yo azoloba nga na kolia mais paiement oyo bafutaka bino chaque fin du mois eza ya nini o ndenge bokaka ite ennemi ya congolais azali kaka ye moko congolais na port ya Matadi ekoma nango eloko moko toyebi te po basango mosusu mpe eye baza koloba ke paraît-il ke bato mosusu oyo batiaka bango na port ya Matadi okomona aza na mokonzi na ye moko omona mokonzi wana chaque fin du mois moto wana ifo atindelaka ye mwa mbongo donc ekoma on dirait circuit eza tina bakonzi ya likolo mpe bayebi bamakambo wana tala ndenge bato baza koboma mboka Congolais alingi lisusu kosalela mboka na ye na ndenge malamu te Congolais akomi ete soko azwi poste aboma mboka aboma meme na bandeko na ye bacongolais yango wana mokolo ya lelo tokoyoka ndeko na biso Monsieur Claude Moussaï oyo apesaki ba point de vue na ye na makambo ya se ya moni tango akendeki na port ya Matadi ezali mawa mingi komona ndenge nini bato mosusu bazali kolinga koboma mboka na biso apo komona bango bato liboso baza koganga mpona kolobaga mboka ekufi me
bato baka baza koboma mboka kaka bino bozali koganga ke mboka ekufi mboka boye me bino nde kamtu bozali koboma mboka. Yango wana pona yango na kosenga nanu na Papa Botamba abetela biso nanu loyembo oya ennemi ya Congolais ezali kaka ye moko Congolais. Congolais alingi komona ndeko na ye aza komona pasi. Congolais alingi komona ndeko na ye anyokwama. Congolais alingi komona aza kosepela monaka malheur ya ndeko na ye oyo azali konyokwama wana nde Congolais asepeli. Mais ezali mawa mingi pe pasi. Pona yango na kosenga na Papa Botamba tiela biso loyembo ya ennemi ya Congolais azali kaka ye moko Congolais. Sima na yango soko esili pe to passer mbala moko na message ya ndeko to Monsieur Claude Moussaï oyo apesaki na oitali bongo likambo ya douane pe to sengete na bakonzi ya Congo vraiment bofungola matoi na émission oyo to maloba oyo ndeko Claude Moussaï akoloba po ete ezali na bamakambo mosusu alobi oyo ezali kotalisa ete na mawa pe pasi ndenge nini bakonzi oyo bazali kuna na douane ya port ya Matadi pe na boma ndenge nini baza konyokola bato. Boza kosala na port ya Matadi moto afuti bambongo ebele tango bopesi moto eloko na ya bimi na yango kaka bino moko bozwi telefone bosala ba service na bino meme na nzela ya Matadi oyo bokobenga bango po bolobake bato boye baza koya soki bomoni boye bokanga yango bani. Donc bamakambo wana nyonso tu tokotelemela yango pe tokolobela yango a haute voix likambo oyo il faut baluka circuit wana oyo ezali kosala bamakambo nyonso tu mais kala te boyebaka ete bakonzi bako démanteler circuit wana nyonso oyo ezali temps oyo ata boza kosepela bosepela mais boyebaka ete ndenge ezali wana na minute muke bokokweya na filet. Papa Botamba tiela biso nanu loyembo sima na yango tokota na kati na masolo na biso sima na yango tokota na kati na message ya Monsieur Claude Moussaï s'il vous plaît. masango nini oyo bino bobande kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso moto ya jumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.